colo histoire. Moi, je marché tant que je maçon, je peux essayer menuisier. Ok. Tant que je menuisier, je peux essayer tchatchari. Très. Tu comprends? Tant que je faire, je peux essayer Fanny. Pardon, s'il te plaît. C'est les musées. Aujourd'hui, non, c'est pas. J'ai aimé tes réflexions. Des bandes à London TV. Bama kasi na information bongo. Na benga bango ba kojelo. On va to ba beta madame na ba sabanziti. Ba jaro na mona administration na bango. Da bazanga raté so ka faire ko lo sali kam. Ba banda ina fivendi. Tu comme na fivette. Tu comme na Jocelyne. Donc si la terre na autre plan d'abino bien. Wapi Vandam. Wapi Fadam. Ezaka Fadam. Fadam. Ba na Fandam. C'est Vandam. Fandela ngana tindika. Bo na fivette so ki fivendi. Donc, Jacqueline. Des bandes à London TV. Zoma. Tu comprends? Dégagez à. Ils ont un slogan, c'est toucher au rabino et soit rabino. Non, 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 slogan, non, Nous avons un slogan, fallait pour parler de Katazoba. Bon, on a bien un lax, on a reçu la jeune fille. On a reçu la masula fille. Donc, makamboa ba fani wana ngai pena longola ngana to beta actualité moto azana makambo moto asimima ki ba sona bana mais ozolenga des bandes à London TV azaki ba mo ba yaki ko ba sala na mado ti ba sali ko ba linga ki ba osamba na kombo honorable ba osamba finga ba warrior c'est un peu ça donc la ligne pena ko fula di funda ti donc to ba ke ba warrior ba melança ki yo donc ba blessé to mona ki ba zoxio ezali ba warrior donc ba warrior na ba to chachari ko otanga ka chachari na ebite zo chachari susu akomi pe kinaper kaba o MC Solinani. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Amis téléspectateurs de la DML TV originale avec votre humble serviteur M. Mago, l'apôtre de tous et le journaliste autrement dit Mobali Nzambe. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Totondi botondi mingina Elohim, le maître de tous les esprits. Pour nous donner nos mondes à baraka, mon appel de le Dieu tout puissant, Zambo va permettre qu'il y ait assez biso de mon sur mon cola lelo parce que dans le baratou moment beta tol na bambo on a mis tout dans ma pango mais Nzamba linga ande mon talo banae merci parce que yene mon colo lucolo mon colo CP mon colo bloc autant mon kili mais les arts importants sont aux vivre dans ça mon kili à tous dans la combo à tous dans notre autorité à tous dans la licence faut qu'on dise manga copé ça Nzamba mais merci parce que Nzamba abat la capsule début année suka année donc il y a un monde arabat mi bazaka arabika année la kimia ala mukane pe la kimia mais année na bojuté mais ba te bien na bojué ala on va qui ça on va qui parce que Nzamba na pour ça monter mon mais la reconnaissance ou bien reconnaissante vers lui parce qu'il y a dans mon colo mon kili au lieu comme ça rabat tout tika comme ça bat parce que comme trop battu comme ça bat tout comme ça Nzamba mon colo pour PCP ça on peut taper si sous souffler na tongwa lelo mais mission de leur référence c'est Nayami Made Swabana déjà comment on va comprendre que Made Swabana za moko ya ba sapé na biso a défendre camarade betali na bepi en même temps analyste ou ça analyse par rapport à la musique à Congo depuis après quelques temps où tu qu'on a agressé ba attaqué ka vis dia ba polémique à musique au mettre sol là parce que ba temi ba sali analyse ba bi Made Swabana za muta ba na faire gola banda kala alobela ka faire abundela ka faire tout consort na nga ba logique ba analyse ba ba sala so ikolele ko reconnaître tout ko penser bateau ba défendre à faire il fallait que Made Swabana bateau ba ki ba kindingo ba yeka le meni le sali ke Made Swabana mutabanda kala peme na faire ba bateau ba banda ipe pour mon stade de martyrs ba bondi pe na ambassade de martyrs au pelelo et pe ça makambo tout le monde dans l'ambassade de martyrs a fait parce que bon peut bataki na katia qui par mais on dirait ba musu ba zo le comment bateau ba bondi pe na faire mais tout le monde ba pc bateau ba récompense bango ba juti puis tout cela on qui pour na évolution et musique on a makambo il a vivendi il y a pas contrat il y a pas francophonie créé pour le je suis avec lui une émission référence et il y a Gélie Castello il y a Gélie moi c'est à Montélé ka moto il y a moto motema moto femme et bio partenaire officiel de l'émission au Gélie Castello merci à toi maître Baïna donc très fort j'ai des cas international merci à Sam Konkopi nayo les grands paradis bois alors pour ne pas retarder mon invité qui est Made Sou ya bana nalingi boba aider sur la régie tous hommes qui extrait sport ya corner et puis on va revenir au coach Made Sou bana émission de vidéo. Des bandes à London TV avec des Bruno original.
original. Et voilà, nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes à l'espace Corneille, Awa, Kolia, Nakomena, mais Awa, boisson sans alcool, bota la qualité à cadre. Soit on a plutôt ça la fête anniversaire, mariage, conférence, réunion. Au bêta tourne espace Corneille, Nakomina à Kassavou va venir, Banali, Nadiosa Gamela, les Corneille, mais Awa Masanko date parce que mingi ba notable ba responsable nde ba fanda na kati ya Corneille. En tout cas, merci na ya Fafa, Fez et puis maman Nana pour na idée. Ya Nana na question beauté. Made Sobana, bonjour. Bonjour Marco, mon pandissango, yonde makambo, Nikolo, so benga kingai, pesi invitation dans la plus ko bomba, te na ko ki mangote pour bino boza deuxième personnalité. Voilà. Média bino bo accompagner rabiso par-ci par-là, et si kanyo so artiste azalaka, c'est impulsion na rabiso na bino, ma même idée quoi. Donc c'est bien moi Made Sobana so so bakinois 49 ans pays na makambo bilamba, mukala ya Ferregola. Voilà. Ami de Jésus, c'est voilà. Lazare, tu vois. Donc Lazare de la SAP, Union sacrée de la SAP, même rêve avec chef de l'État. Voilà. Donc Nazar a bâti très bien vraiment, le père de la nation. Voilà. Moins rectification, qui est le quatrième pouvoir dans le monde. Pourquoi c'est ça quatrième pouvoir? Quatrième pouvoir dans le monde. Deuxième, ils ont la police. Voilà, je pense. Voilà, Made Sobana, c'était très réellement plaisir pour nous. Il y a recevoir une carte à chaîne. Au MO pour nous abonner à DML TV original. DML TV original. Ouais, DML TV original. Donc, ils ont chaîne beaucoup Rolandaka, la chaîne où ils ont solo sauté. Donc, ici, quand beaucoup de monde a Made Sobana, les sapeurs intello. Voilà. Mutatsika ba japonais na défaut. Muto ala taka na ndenge idée zo kendela. Donc na yi a bo landangai a wasika kutala biso DML TV original. DML TV original. Très bien, Made Sobana, to bito sola, to sta le pyramide parce que to za pena mukusena parce que nabi ki ba appelle peso ko tana chombo na to ka ba rebelle ba ozela yo. Déjà na moni santé za kitoko. Et puis bien en tout cas. Merci. Donc nengai yo pour tengai o dans ba doste gabana toni. Au World Center. Na yuka kana longola biloko mokonzala taki mokolo wana par rapport à l'actualité il y a francophonie voilà où ils bilamba vivendité voilà hein comme migolo yo so ka moto ali atondité vivendi donc o ya bilamba vivendité donc yango kola baba na kabamba so ko moni déjà boy na bike o ba gabanati déjà quoi olati ba grife fait langa José Nela na Londres alata mukolo ba gabana yango direction générale à marambo bilamba ko moni Dolce Gabana David Abeti Goliath voilà donc on attend bana mikie va dormir donc de laisser les enfants jouer. Très bien. Made Sobana, tu as dit que Made Sobana aux sapeurs, mais aux autres travaillent dans le il y a sapeurs dans l'équipe nationale, ils travaillent dans cette équipe. C'est Natala ba film trop, Nathan on a zaki mona muke, na mona acteur kozala yemoko. Ba ça c'est des bazala bendeli. OK. Donc tant qu'il na beta forme trop, donc na lata trop na zarana bango na mo ba sala ndeti ba baby salila la malam. Et moi je me suis resté seul Rankanda. On comprend. Voilà. Donc, je me suis resté seul pour na Rwanda. Donc, am kuwa moko na mambwa bilamba. Le baba kota na bango ba kota qui aventurier qui commanderi et donc sopeka na kati. Mais ce que ça pena makambo ya ba lati. Il était commandé le papa Wemba. Donc ba hotel le matin. Très bien. On pousse na pété ata baza belende na beta bango moko tino si ça bon. Siko sape ke na bila ke na mpo na mbongo. Siko pona yo sape pona yo sape pona yo sape ezani pour sape senga fo na mbongo. Sape fo za na mbongo mais fo sape na relation. Faut y baper rosa na mbongo mais so za na relation te rosa na eloko te donc ozalaka dans les néa. Pour biso makambo forme ezalo rola nkodia. Donc na bandi forme banda bo mwana. Taka koko na kufa bien large can pipe. Akufa na titi na scantel. OK. Donc ils ont le mot boy na Aden nango. Donc bandi banda famille et na balabala na kuta na papa Wemba. Waza papa ya quartier oya petsa biso alaxa biso nzela. Soko moni kangel nanga sala na différence oyo kondo ko. On a pona te na yemba na kumisa donc on a beta rende formé. Donc nga eloko ngai na sala bizaka bilamba. Donc na yeba ta kolamba fufuti. Très bien. Donc nga pina na donc naza donc sapeur, performeur, styliste, modéliste. Donc, vous appelez un stand non pour ton gara.
te naza pena to travailler na bakadito za to travailler na masalanga ko kolingwala na apprendre na ko na lingi lamba na kotongi lamba mais ko na ko teke lamba te ngana tungi ko na ko tsaba mayele moko na kati wana donc faut nga mona la tam ko na ko pesa prix na ngoti donc il est vraiment gaillard. Voilà. Alors Madeleine Swabana kombo wana utaki wapi? Comment Madeleine? Ouais, Madeleine Swabana eza kombo moko boye eza invocation. Invocation souvent na tango tozokola nazaki trop kolinga batu ko pesa li sabatu. Mais batu bafuta nga iti. OK. Donc batu bafuta nga te batu bafuta nga kaka le mauvais. Bafuta nga donc bafuta nga vraiment te que on a pesa ka bango, tu vois. Na est-ce qu'on travailler pas na on travailler ba masalanga ba boyanga ba kimangai. Na zuiba na mikie. Aho bazaki moi basage ne na komaki lo ba camarade na ngai. Soki na zawana na kosombela bango biloko banini boye donc na komisiko yo ko lukila ka bango. Yango fil c'est par là kombo wana yaki na bilamba na la tension na bimi boye bana ba olandanga nde ba bengi ngai Madeleine Swabana. Très bien. Nde pele lo kombo wana pesi batu misala pesi batu ba roulage bazu yango ekoti boye bimi boye fait rigoler soye impulsionner yango lisusu oluka salaire Madeleine Swabana. Donc créer ba makambo belé na kati ti lelo na zawo na zali. Voilà, il y a juste une simple parenthèse tout me que moqué vrai visage à Madeleine Swabana. Alors le leçon va retrouver Madeleine Swabana, va retrouver sa père Céleste justement sa père Moukala ya Ferry. Moukala ya Ferry voilà. Quand tu dis Moukala les amis. Moukala za batu bakanisa ndenge ezalilaka. Mais tant on a komaka pas venir na Ferry gola que j'ai sali à passant ici kazali na résidence privée. Ba bisanga ilungu moi petit nanga na bandal ba bengo ne Moukala. Ba dada mundo so babini yo Moukala. Moukala eza na ngopena mabete Moukala ezaki camarade ya papa Taboulay. OK. Donc ozala nde tozalaka na yo yango babengaka yo Moukala. Mais eza na ngona nion habite. Est-ce que nikelanga déjà quelque chose te na nikate prise? C'est par là que comprendre qu'il y a humilité précède la gloire. Moukala ya Ferry. Voilà, tokotaka. Moukala ya Ferry. Tokotaka maman na lisolo oiza important makambo le ndingi simboka te beta encore rapidement lisolo ya francophonie. D'abord aussi il faut que ça battre francophonie et ça eza musique. Eza loko et je peux dire comment que eza j'ai et sangisi ba pays sur ba langue français anglophone et puis pendant qu'on promouvoir la langue na bango na ba pays ba le français mais ba zora musique pour agrémenter événement na tout na ça la pyramide yo ta que sapeur parce que vous avez qui peut honorer na mona ba mokonza mboka bandeko ya francophonie peut ba considérer ki bino ba sapeur pour na mona ki na clôture bandeko ba sapeur bazala ki même pe jour ya prestation ya Gims bandeko ba sapeur bazala ki ba sapeur bazala ki na clôture et puis jour pe Gims ta prestation ba sapeur bazala ki sco question nga dali bo na formuler un peu question nga pour na peso temps oloba kota larger à francophonie événement mobimba elo oni ne lobeli yo tant que congolais eloko elobeli ngai eza komona prestation ya ba artiste komona bato ba invité obaki kotala biso komona ba makambo toyaki po biso pe topesa mais tozwi ya moti donc ba différence discipline na ba G oyo ndeti ba course tozalaki na course moko boye ya gene donc esalaki vraiment te que donc na kosenga na ba coach o ba kochaka donc justement eza discipline moko o biso négligeaka course bato babika course na kuluna soki lisa se betami muta banimbango zoka mbango pe ko liesa mutu mboko OK omona ba Carl Lewis marathon na ki mara fort on comprend donc ils ont biloko mo il faut améliorer en lisusu même mal lisusu judo ba judoka ba mettre na ngai na lela bino trop mais justement musala o to salaka donc faut ko yeba ko promouvoir ngo ko impulsionner ngo ezalaka toujours octave moral ko voilà pour ngane na boye ngai ba ko benga ngana ba francophonie wana te po ekotaki lisolo vivendi ça veut dire donc ngai ezelo moko boye ko mona vie moko boye azaki na wana azaki donc tant yé na moni mbala moko pour sa francophonie si la dit nani vena biso nani ex honorable malheureux nani Zakari Tchachari comment on a déjà na mona gina bia kunanga na ozala bien aimé pour azana ba dette na biso ebele bino ba sapeur ouais ba dette eza ebele bon
komela mbongo to komela mbongo te s'investir na mitu na biso. Oh, sérieux? Ah oui. Pour tout ça qui na chaque vendredi tu vois ça l'émission moko zaka na chaîne où il y a de tsaka mo mabonza moi ni chaîne où il y a Direct TV. Chaîne à Lisa. Sombele Zak le mettait. Chaîne à Lisa ici tout ça qui ça mon tata ba 10 000 ba 20 000 ba 10 000 tout ça. Chaîne Lisa Nlen. Lisa nga pour tout ça la mode. Ah. Ils ont chaîne à peuple de Sombele. Kasi ça Lisa nga tout ça la mode. Il faut tirer $1 dans la chaîne. Ngai na ko tout non ça perd. Au moins léopard wana baganga léopard wana. Biso nde to ko sa vieux wana chachari na kati mambo Italie. Ah. On comprend. Donc on a beaucoup fait pour ces mecs là. Ces mecs. Ah, il est garçon. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert pour ces mecs là. Ah, ça me musique à Congo. Ah non, le malheur. Lélo nous a traités, nous a poignardé. Tu n'étais pas contacté. Et pas bande quoi fondé ba benga ba saper musutu parce que d'abord on a yo ko dans statistique moto travaillant dans la SAP so ba benga quand on parle de la SAP il faut revenir là où l'histoire est là. Mais allez-y. Histoire ezalaki e banana mulukai. Histoire e banana mulukai na SAP wana to mona ki wana mona matunga alaki wana. Oh papa bo ba saper so bazaki na SOB oyebi bango. Na mona ki eza mythe color. Il y avait le mythe color. Talaka ba koti na ba mercenaires na ba na effet ba na ya nzangi na ba sap. Premier passage c'était mauvais. Premier passage c'est la ouverture le jour là on a tout foutu la musique foutie la sap foutie. Oh mais attends ba presser d'abord ouverture parce que d'abord ouverture ba moko ba bandeko ya francophonie balaki na kin et un jour à Clotilde babi ba sundeli ngo pour la communauté congolaise ça makambu yozo baki na ouverture qui mabe. C'était très foutu. Ce que j'ai admiré les aki ba fait d'artificiel. OK. Comment on ndengi qui ça c'est ça qui voilà, c'est ça. Comment on appelle Fachi béton koya ko ta maloba mikolo ya j'ai de la francophonie. Voilà. Et le Koyangwana, j'avais aimé, considération à président. Très bien. Mais tout ce qui s'est passé là-bas, c'était foutu. Mais quand tu dis que tout ce qui s'est passé là-bas, c'était foutu, tu parles des organisateurs au Congo, organisateur, il y a France, ah, pour la francophonie, l'organisation a été bien faite. Parce que l'organisation est en français bon mot bazalaki. Voilà. En français mot bazalaki mundele tanga saka makamna ezara stylo. Voilà. Mais ils en a bateau balingaka ba 10%. OK. Mais 10% là, tu vois. Donc 10% on a yango mo eto te kan kita ya mboke. Ezara quitté. Ngana eba na Afrique mobimba. Ndo mona ngabwe. So moni batulo so tali ba photo ba ya na ba parler so atika moi costume to ka zaka na e. Suka na postal. OK. C'est moi. OK. On comprend. Naza donc donc je fais l'emblème du pays. Voilà. Ce qu'on t'a yé ba moninga ité. Histoire ni baké robeta. Mais attends mon frère, il y avait aussi des sapeurs qui étaient là présents à la francophonie. Quand tu dis que bataki image na comprendre place de salut veut dire francophone c'est ça m'a dit Christine n'a pas la présenter pour il y avait beaucoup de chaînes de banda et ça histoire. Ouais, évidemment. Et ça ba sapeur à Vivendi bazaki wana. OK. Sapeur à Vivendi ozomona ga mais il y a commis. Oh, à comment? Donc, vous avez battu. Nous avons calculé. Il y avait seulement si c'est des sapeurs là-bas. Je sais que moi, j'ai une bonne mémoire. Nous avons des sapeurs au Naoyeba. Puis, nous avons des collègues. Ce qui 3 ou 2 comme ça. Mais tout batika là qui a poudre d'escampette. Alors, quand tu dis que poudre d'escampette, les fautes, ça revient à qui? Les fautes, ça revient à là où pesa ki bango ba benga ba saper fallait ba benga ba saper ba bengi ba japonais ba sali clic ya ba demande fiscale na bango ba zubana batu. Donc au lieu de 500 balles ba pesa bango ba fait aller retour à la maison parce que yo ba kolo histoire moi mboka elo ko marché te tant bazo luka maçon bo pesa menuisier. OK. D'abord luka menuisier bo pesa tchachari. Très. On comprend. D'abord, nous allons faire et vous pouvez Fanny. Pardon, s'il te plaît. Toi, c'est les muscles. J'ai aimé tes réflexions. En tout cas, tu parles trop bien. C'est ma toute première fois que tu parles bien. Mais dans la ligne, en tout cas, dans la ligne. Donc, c'est ça que je te donne les matières. Pour me dire, on a ça matière. Et nous sommes des fans de la on a parlé de matière. Voilà. Dans les seuls sapeurs, on a fait ça matière. Très bien.
tu vois. Alors. Donc ils ont monté que ba lukin timba bopesi nzuzi ba lukin nzuzi bopesi luko yango c'est au Congo les comme 10% donc on peut compter partout donc ils ont mabé très bien donc toi évolué bah tu as belé bah die bon les grands-parents na kati ya France papa na Genovique au tala biso je lui la maman na mondel au talangue puis merci nangai na Yannick qui aura produit le viseur le réalisateur de tous les réalisateurs maître avocat nangai Josué maître avocat nangai maître José Bolimba yalo baka quand on est bon mais quand on est jaloux on restera toute la vie jaloux azaka avocat conseiller en même temps manager alors to que na yo malem au déjà début ezaki déjà fouti. C'est une analyse qu'on voulait parce que tu as la démocratie. Ouais. Début de foutu. Mais si quoi en réalité, c'est un début de foutu. Alors, ce qu'on et là on dit ceux qui te font du côté artistiquement, du côté musicalement ou bien du côté culturel au récupérer qui a monté na francophonie. Na ko récupérer à montuya na mona ki ba pygmée. Oh, pygmée. La tami poussé à Équateur. Donc comme on avait mené comédie. Donc j'avais vraiment donc et puis ça donc c'est un moment où il y a au Saranati. Voilà. Comme on a ba pygmée, comme on a ba race monsieur sur mboka belé na monaki donc comme on a ba maghrébien donc nazala vit vraiment bien. Pour mboka oka comme ka mindele. Ba moni maghrébien en africain mais mondele ça nga bien comme on a ba zoba ya ba muso ba congolais ko benga ba maghrébien mindele. Donc il est gagné pour na trop. J'ai beaucoup vaincu, j'ai beaucoup vu donc c'est un peu ça. Très bien. Alors, na mission basala ki ba prestation na bango na et dans la clôture il y a francophonie et dans la même na ouverture et dans la même la souka. Apport ni ya ba musicien oyo monique et apporter un plus na nuit à francophonie wa. Ba port ya ba musicien yo monique pesi na nuit na ja francophonie et dans la ouverture même la clôture. Papa va mission na monaki Dimsa qui a tsaki ba prince voilà fait rigoler à conclure pour la première fois na mona souffler à chameau au chameau qui m'a désert pas boya rankina ouais lion soko lingo bunda landa ekuna akati ya désert soko kokoma imuko ati au mai ezati voilà comprendre comment on a fait rigoler pour beta la nuit. Il y a Stade des Martyrs, Kozonga les sous. On n'a pas dit peuple. Donc c'était waouh. Mais c'est quoi? Question d'Ali, apport il y a artiste. Oh, à ta manière de voir les choses, que non. Message est très cueilli parce que tu vas juger faire comment déjà ma prestation dans le Stade des Martyrs c'est si là qui n'a mot. Mais faire à forcer qu'à plaider à l'élite, tu vas konzamboka. Ouais, quand on parle de la professionnalisme, c'est quoi la professionnalisme? Professionnalisme, aussi longtemps que nous tous on reste ici dans ce pays. La professionnalisme, on a fait batunde balubarango ça va dims, ba beta ratol nango. Mais biso aussi longtemps toujours lié ba nsakamade suna biso ana ba fumbwa. To welela raté qui professionnalisme. Musique na biso ezana na ghetto. Donc toujours lukato promouvoir ngo. Ezana mututu esenga arriver. Quand ça photo na moto ezate que beaucoup niveau mo na moto wa to mona ba artiste na biso musu ya mboka ba ennemi de la culture mo ke place moko boazui culture moko eza ya yete ya commission ya yi mo faire rigola ndaza bongo faire rigola roza la sali mama na eloko na boyi na photo aboyi na makamuso kanga monoko tala lelo ba ressortissant de comme gozo lelo mboka tout est commis donc après président Fatou okuta faire rigola par rapport à population. Oh. Mais ça, il y a comment on a que jour il y a clôture, il y a francophonie, jour à cérémonie, faire quoi dans l'anda qu'on a battu, fanatique, plein la C, au soirée, qui est dans le stade des Martyrs, police telle babi qui est sur tout tic à fanatique qui est stade. Et aussi ma dessus tindi moutou quand sur auto de blindé au soirée, qui est dans le stade des Martyrs. Tout le monde même il fait la même chose Gabi Chabani record à salle la vidéo le Bakatuka, il y avait plein de gens, vous n'imaginez pas tout le monde même la ministre porte-parole du gouvernement, mais c'est moi à salle là message Gabi qui beaucoup de stade des Martyrs parce que ça des santé bateau et le roi est salama qui wana ça les bino comment eza miracle nzambe omoni na vie ko linga ka ko sous-estimer mon petit quoi donc yete kata zoba wana zoba on comprend dégager ils ont un slogan c'est toucher rabino soit rabino ngana obetaka lisolo bona lobango ndarabango ege kata zoba dans slogan ege ba kata zoba fali pour parler kata zoba bonga pena na laxi bona royo so masula jeune fille wana na solo la masula ferry
donc makambo ba fani wana ngai pena longola ngana mango to beta actualité moto azana makambo moto asimima ki ba sona kana mais quand tu dis jeune fille ça la liaison en ligne tazo ba jeune fille non ça la liaison par rapport à qui fani na qui kadi joli oyo zolingo yebo solo na ngala donc ezaba ki kadi joli moko na olinga ngote pona za na ba blessure nga pona so na simbi kombo ya wana ya ba makelele. Tu vois? Donc nazo linga pena kombo wana tepe bilamo na bazokisaki yo batushaki yo babetaki yo ezape niveau ya bato makelele te bas tu ba blessa yo batusha yo to comment ngai pena naza na pota j'étais victime ça fait une semaine et demie habité sur mon angle ça fait une semaine et demie donc ba uta ko menacer kaka bakambo ya ba golo wa rien mon longtemps moi je suis bataringue tu vois moi je suis bataringue donc na kola na golo ma peke koli na komi bataringue siko bana ba menacer yo donc ezaki na des jeunes moko boye bazoya na ruta qui concerne biso kozonga boye na kuta na des jeunes moko boye ba pesinga pe mbote nga pe na pesi bango nzoka bazaya ko landa nga po basala nga mabe donc justement tango ba na moni bango mais ko rêver que ngo landela ke bazaki bato mo bayaki po basala nga mabe ti basali o balingaki ba osamba na kombo honorable ba osamba finga ba warrior c'est un peu ça donc na lingi pena ko fula ni funda te donc to ba ke ba warrior ba menasa ki yo donc ba blessé to mona ki ba zokisi ezali ba warrior donc ba warrior na bato chachari po otanga ga chachari na ebite zo chachari susu akomi pe kinaper kaba o voilà, on va revenir au moment qui a suivi l'émission pour aussi cette émission. Je vous rappelle que je suis avec Madé Souabana, donc Saper. Madé Souabana Saper, même dans analyste, on doit défendre l'artiste. Fait rigoler. Mon ici, mon hypothèse c'est l'Andy japonaise, quartier la Tezana. La perspective dans Liverpool, Mbote, et pas donc je pense que dans un espace corner. Alors, tout le monde que tout le monde a suivi l'émission, c'est pour chiter. Alors, les cambouis contrat viveni ou créer ma kelele, les cambouis viveni ou créer ma kelele. Oh, il fallait habiter dans ouverture parce qu'il y a des gens qui vivent ba gola ba boya ngwala sa contrat boye mais tout le monde a fait des comptes faire rigole atabalo ba ki ba Leli Touro organisateur à francophonie à Congo ba monika ki kolela na ele ki ti ba ki ba signer contrat mais au moins tout le monde contrat faire rigole là mais c'est il doit ordre qui directeur il y a 9e à francophonie mais après quelques temps tout le monde maramba viveni au babi ki eglabi sa contrat tout le monde ba ndeko ya ba waré ba bimisi bobi ba bisa yi na ba page tout le monde va lancer page viveni qui paraît qui contrat au artiste c'est bonheur au senga fallait pas la signer contrat tout le monde on a internet c'est bimba nso biki za viveni le kuta page na page le kuta papa ba makasi na ba biloko wana omoni avant to beta stade izaka na ba yaka na lit moko boye wana donc na ko benga ngoni izaka kombo nini baya na Jackie soki na Vandam ta bango wana vivendi donc baza ba makasi na information bongolo na benga bango ba kojelo on va to ba beta badam na ba saba nzete ba jaro na mona administration na bango da bazanga raté soka ka faire ko lo sali kam ba bandaki na vivendi c'est comme na Fivette c'est comme na Jocelyne donc si la terre na Hotlanda bino bien wapi Vandam wapi Vandam ezaka Vandam babana na Vandam so Vandam Vandela nganga na tindika boye na Fivette soki Fimvendi donc na Jacqueline asne côté la Vivendi balaxi binoke asne côté la Vivendi wana les associations de malfaiteurs moi ba biloko toka écho papa osu musala benganga na numéro Jara Vivendi bazo travailler chachari soula kakauka na ye nanyo ya fani donc ils a tout un travail baloba mabe Vandam ngana kalela Vandam na songela kumfu po na Vandam o Vandam azoya beta kuna na bin Vandam ba panzela ngana na porte encore maître Djipaza on a bilanga makofi ba maître Kaol ba maître Igekase ya baza on a le noble avocat du Barabas biso to landela Vandam wana Vandam ayoki kaka ta on fait rigola ayimba nze moment on a mais terre film ya xy abia borangai borangai na okina ngati mabenga Jackie da démodé Jacques Silla donc maman na libanga Jacques Rozo donc bon même ngambo Jacques na okete pardon na okete pour intercaler faire rigola yemba musique pour so bénéficiaire musique à Congo lui le contrat on là c'est contrat Vivendi ba musique ngwana ba musique page Vivendi contrat Paris Foot
babandaki na Sodome zoki Sodome ekinda Sodome boyesu na Vivendi tibo na Jacqueline tibo na ndi voilà mabi ya Mali donc bobandika bandi wana na bandi to ici émission lelo Mado Sabana zaki plaisir oyamba yo si on a un message moi qu'on annoncer na ba mora bonne musique lelo polémique yo sala mama kasa wa ke ba golona ba warrior d'ailleurs yo moko bio tombaki victime ke ba warrior ba menacer que yo muto yebi mara chose vrai ou faux yo muto yebi yo attaque ça perd même tout muto défendre la faire quoi lelo pe bazolo ba ke yo bandaki na faire quoi la banda kala banana kala bonne bitumba mais comment ba nemusu ba yelo na kata li chango ba récompenser ba reconnaître que bango mais yo tishiko lelo morte qu'est-ce qu'il y a question yo ezana ngoma beti mokolo omoni na lobaka eloko moko lidofola te leki monene jamais koyisaka pantolo yaya akobangaka te so basombeli leki le berceau po ye pasaka na berceau mais atambola yango batikela leki do bakindungu baleki baza baleki po baye kokutanga na ndako na nga na keshi bango te nga ali eshi bango te bango baye pa na ngai baye kokutanga na fona lakisa bango osanya mbwa osanya bato ozo comprendre po kolia pe na sanya mbwa Boza balokoso bofansaka masoko na binote par-ci par-là boni botsa lokolo nakomona pe je mo boye na kufi je kizengi nzoka ezaka touche ponga na yebi 12 tina koli boye donc na yebi 12 ya J7 na yebi 12 ya Firi ele ya bana o ezaka bakindingo te bana o na komona bango ebele biloba loba bitaka taka 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 shinga ba ya kati poche sel et unique petit le na kaka sel na département moko te bokomona ngana ki funda to samana Aosa Moussa na ndi producteur ayaki ya sokoli basani asali babnini sokola torchon nga mwana pale mais ba pesi bango ba quand même ba récompense il a mérité kota la mutu ya choko azoteka billet il a mérité mwana bato ata mwana bato pe papa na bango azam mama na bango papa na yeso akufa les condoléances mama na bango azali akoliesa libota bandeko ni bazobota donc yena na et jeune nango yo te lebele lo mo te ko jeune ngai te so bana bunda bundi bitumbo te ko jeune ngai te on si longtemps na yebi so kezaki ke ba boto lingai kude ya bilamba ngana ya pas faire le rôle de mécanicien te na senga ye mutuka na zola na ngo yango te na yakande bien habillé il était comment na pesa 4 minutes nkita na teka nkita o na 4 minutes voilà na kite pona ba no finga na kite pona kumisa na kite pona yiba na kite pona sa sonil na ki ko promouvoir idée artiste tu vois donc na yaki ko promouvoir ndé ba sepela na qualité na ngaji donc lelo na tikala donc ko so ya mutuka ko so ya nini ba golo ba gladiateur o ya lingi amona ngo mabebu sabise nga mbongo ko pesi nga pe mutu ezaka affaire te mutu ko pesa ko mutu kana affaire te mutu pesa ezaki producteur na ye o ayaka na ye vena nga pour le mutu ndé ayaki na ye kwatulu lokoti mwana na balabala ye na ye bu cadre comprends c'est pas la sagesse non donc ngai makambo wana shinga elobelanga elokoti mokolo faire ko la kolembanga ye moko izape na mutu te ko telema liboso na ngaka ye ko yaka ti siko aba grisa ki pona faire parce que bitumba ba wana ba golo bongo golo suprême faire gola lobini golo suprême ngabilambe karisa ngai moka ne la tibu na oyeba ko lisu teke na zana pota na oyeba teke faire gola sunginga te na oyeba ke faire gola sunginga donc ngapena soka na la tika ki toko ici non merci beaucoup au monde va travailler après ça la dans na stade mulili ba mona te ngana bimi na Moscou na ba des pièces ya World Center masana ngala ni japonais bibila meza pema one bouton euro ya Dolce Gabbana na bimilo averambo bo sala nga ba je José Nela mukura ba Dolce Gabbana na pesa pa na Londres halala bo sala nga ba je ngai na lia kwa minyo ya papa Wimba bien abe koko na mopanda merci beaucoup to silisi mission oyo alors caméra ngwana pesa ba to ba mbote rapidement pour te ngai na bato tout balandi ngai ma deso ba na 49 MP mwana oyo alokote la Jésus elamba na film na ye babengi nga lisu Lazare po mikolo bazosukisanga ka Lazare bave Chachari ozano joueur à kicker o gagnera na paka mais quel paka que tu gagnes au kicker ya rasuté ba bakoma na PlayStation idée na mutema mabe no inspiré donc etikali na 2 secondes pour inspirer le rôle à crédit ozana op Tortue Ninja donc so na landi yo pena bien donc nazomona esika ko simbela yo te donc pour na yo kona nkele nazoko nkele pour fingi batuto finga ti papa te seke de fait donc ozaka ndoki donc na monio microbe na boaxio
bambote na ngai na base solide de Ferrigola esika bazolanda ngai namoni ve na ngai Edo Mozamba le touchable Berado Prince des Amunda ve na nga be Stino Bilele na PCP Blaise Fashion Lomingo ve na nga Blaise Fashion Lomingo ve na nga c'est ça qu'on appelle l'amour na monaki actu wana sala nga bien na kozalenga te na kati ya États-Unis wana na moni masana ngai chakuvuza libula mandefu na moni de grâce Massamba le millionnaire Shaggy Mavoka le super mec Emani Mambu na pesi mbote le sous na Suisse et pas ya mère nango d'être lesa na awa na kati kisasa ba mère tout ya kisasa motali karabango za mère d'être chibambe femme d'affaires ah nga ndima mère wana te on dit bagaiti mais ndo wa boso ndimi zela zela tala logo siko mais amona atambola na Sacha vive na boulevard ba benga ndima nga ete yondi mama mate ozala ba junior malaisa nayoka ka ndenge le pala ganga kimenga ndima ngete ondi mana yo nga ndima ba Julie Castello femme bio la personne ko Julie Castello ye asuka ekotite na boye na zwakati na ebisi yo Julie Castello d'accord de yaka na boye na zwakati Julie Castello na boye na zwakati depuis Londres Julie Castello ya boye na zwakati fokota na kati na ibage mpesa watiti tata ekomela ngachu na koti na beti makamu donc na kozalenga te pona boka lisusu po patron ko aller rapide ngai ba masana ngai ya force du progrès étage parti azola nanga na force du progrès wana na bosanité ser na ngai Blanchette Kiala ya na Tony Kiala na Richi Kiala et 1000 ondi mafweni ndeko ya maboza de Champigny les amoureux de cœur à Paris na bosanité donc ba masana ngai ya Turquie ba Seda na pesu sumbote na masana ngai passif ndabili ya kana base masana ngai Bodrick Mpanzu Bionique Gola ya Thierry Gola ya Orly Gola famille Gola donc bango tu ya ngai merci beaucoup donc merci Madé Sabana pour attendre bon bien vous vient bisanga na clôturer s'il vous plaît la clôturer merci Madé Sabana na clôturer alors nous sommes arrivés à la fin nous sommes en caoutchouc na onyola bango kinga na ba bio bango soma na ngomba na leki bango na propriété très bien merci beaucoup Madé Sabana merci beaucoup ya José Nela moni ba dote gabano betaki ya José Nela na patience bosembo alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission là c'était Madé Sabana donc ça permet même temps analyste il des fois beaucoup plus se faire rigoler tout le baka pour tenir ça n'engage que des sonoteurs ce monde qui les koyo répondre dans l'émission benga biso ya ko répondre dans l'émission ça pour na batutu en tout cas merci la staff technique original s'il vous plaît avec messieurs de Brino original ici qui a Julie Castello madame Grâce Eboma moi c'est à lèvres moi c'est à bio la pêche mbote et sika ozali Sophia Tumba moi c'est pembe ya bio naturel Sophia Tumba moi c'est ami sumi ke Sophia Tumba na pêche mbote to comme na sous émission en tout cas rendez-vous demain avec un nouveau numéro sur Demel TV original allez au revoir de Banza London TV avec des Brino original